Salut et bienvenue sur RD Congo Info. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi pour rappel Nabatoyo Balandina Nuyangote. La première fois Balanda Yango 5 minutes ezali concept moko RD Congo Info et créa Oyo Ezwakabino plus ou moins 5 minutes. Mutunyo surtout azana temps yako landa yango yako tala yango ezalazo kene musala azana kati ya métro azana kati ya salle de bain azali na temps yako landa 5 minutes. Donc il y a lelo 5 minutes avec César Ngadi, il y a lelo. Comme vous pouvez vous en douter, Naïb Sarabino que 5 minutes avec César Ngadi et l'Obelaka actualité. Oyo concerné les Congolais partout dans le monde. Donc, Lelo Toko Lobelabino 5 minutes avec César Ngadi, Tozo Lobelabino, Makambo Oyo, Tiweri Oyo Leka na Beni. Tiweri Oyo Leka na Beni, Toko qui jamais Kolekisango Boye 105 minutes et Lobela Yango. Pourquoi Kaka Biso Congolais Tozali Kokufa Totali na Est Lelo na Beni Kaka Biso Congolais. Boyebi que 5 minutes avec César Ngadi Tolobara gauche Tolobara droite. Balobi que peuple congolais a commis peuple moko boye batu bakomi komone laye. Pourquoi batu bakomi komone laye? Batu balobi na époque ya Mobutu tomonaki Nangambu na biso na Brazzaville, o baebi présent kala ya Congo Brazzaville, Marien Ngouabi alingai komeka Mobutu abimi a beti discours na stade Tata Raphaël, na stade du 20 mai à lobi bino Congo Brazzaville soko bo meki na biso na otinde la bino kaka mirage moko tokola lisabino to monaki Marien Ngouabi alati rouge ndenga bandoko lata neti ba communiste aye na Congo aye na Kisasa aye Kotala le grand léopard pour asolola naye abondelaye ti makambo eleki. Merci ko toza komona kaka Congo batu baza kokufa. Balobi ke ndengi est bazwango ba Rwandais batiaka mobulu kuna lelo ekoti côté ya Beni ba Ugandais pe balingi bazwa côté na bangwana bavanda parce que balobi ke ceux qui Kabila akotika na pouvoir ou akotika la te bango balingi bazala clair côté à Beni bango bazwa yango. Mais total peu côté musu balobi M23 ezalaki awa baza koloba kaka bazoboma ba congolais gouvernement zo salani président de la République zo salani balobi que président de la République qui est à l'Obarate azali un grand diplomate à Salara Solo tout nase pour batu bazoko loba bazoloba ba éviter diplomatie ezanini na mukili na ba gouvernement na ba mboka nyoso tout diplomatie mutu et jouaka rôle bomona ki lelo M23 ndengi esukaki be yango pe balobi ke président Kabila akosala kaka ndengi wana pona makambo ya Beni mais balobi pourquoi na makambo ya Beni pourquoi na makambo ya Est ezokoya kaka na Congo. Donc c'est que Congo ba monela yango. Donc lelo soko moni petit nanganiti Ivi Aponga azotambola Robi Ebotu Robi Ngela azotambola triple action zako azotambola maître Nzoube ou bien maître Jado Mangombe oko meka kotumbola été parce que yebi ke retour ekoya mais congolais bakoma kaka koboma bango bakoma kaka kokotela bango na ba frontière na bango po na nini bamsu balobi bongo ba char de combat ba avion oyo to la kisaka ya guerre na ba défilé à 30 juin musala na yango nini. Mais boyebi ke na 5 minutes avec César Ngadi tozwaka par ya mutute to salaka jugement te to pesaka point de vue na biso te bino nde bolandaka biso mutu bo pesaka point de vue na bino do eloko tozali kotuna bino na 5 minutes avec César Ngadi boyeb sabiso. Est-ce que lelo ceux qui présent Kabila atiku pouvoir présent mususu aye ba guerre ya Est oyo ya Beni ekosila ezali problème ya présent Kabila ou bien ezali problème moko boy ata présent mususu aye ekozala kaka. Donc bino mutu bozolanda biso avec 5 minutes avec César Ngadi bo pesa biso beyano boyebi ke na 5 minutes ndek tolobaka. Nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de ne pas hésiter de nous faire parvenir vos conclusions, vos remarques, vos observations, vos commentaires sur votre site rdcongoinfo.fr. Les images sont belles,
car derrière la caméra, c'est beauté image. Bah, image, et lundi beauté, il y a Moutazo Filmango. Donc, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur RD Congo Info. Mais n'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Beaucoup vivre en haut. Clément!